Bonjour, 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 bandeko na ngai, ba Congolais, esika nyonso bozwami na kati ya monde entier. Nayebi ke Congolais aza mutu moko azalaka partout dans le monde. Napesi bino ba mbote, ba bonjour, ba bonsoir partout bozwami. Na pourquoi na lelo parce que pa na biso toza déjà 20h hein. Eza na pourquoi napesi bino ba mbote na bino esika nyonso bozwami. Na ye na osala moi vidéo vite fait. Pona makambo oyo natali na YouTube ezoleka makambo ya Karine Mokonzi la baronne na soi-disant copain na ye Senti na loba na bino kaka eloko moko d'abord na début. Maintenant je suis calé oh. Ce gars-là me tue avec son regard, je suis calé oh. Les risques et conséquences, je m'en fous, je suis calé. Oh. Maman, je suis calé. Oh. Je suis calé. Oh. Ce gars-là me tue avec son regard, je suis calé. Oh. Les risques et les conséquences, je m'en fous, je suis calé. Oh. Ndeko na biso Karine Mokonzi, ndeko na biso leki na biso ya mwasi Karine Mokonzi, ya na ba msusu leki na biso ba oyo. Salaki erreur moko azwaki mobile moko balobaka soi-disant copain na ye Senti oyo abandaki kosolola na ye tamolai ko bimake ye akomo bimisa akomo bimisa ba voice oyo babande kosolola na ye bande konanga na moni batu ebele bazo commenter batu ebele bazo loba biso bana matete. Pourquoi vie na biso waze kwa kokiko les kotika loko wane le kabongo? Pourquoi azo condamné nde Senti ole a condamné Karine? Bande konanga. Eloko mongo na mitunaka. Point biso ba Congolais tozalaka na autocritique te. Point tozala na autocritique te. Soki eloko ekomi ovandi nan. Ovandi nan o raisonner pourquoi eleki boye pona nini esali boye ngaya bino ndeko na bino la fleur. Nazwa ki temps vraiment na raisonner lelo ce qu'on est ça la vidéo pour na moni ba vidéo tale belé na YouTube vient na biso waze kwa kukai ko sala ndenge wana te ba msu basali kutu na ba tribunal na Congo kuna ba yambi ba chronifuati misusu ba yambi ba chronifuati misusu bazo loba likambo wana ya ndeko na biso Karine Mokonzi Congolais nazo akitana nga na vandi na raisonner lelo siko nazo ako yebisa bino oyo nga na pensa ki pona philosophe na bino yewe ngobel na nga za philosophe ebisa nga donc na yekola biloko ebele pa na ye ko raisonnaka ko réfléchiraka ou bien ko dona ko pesa ka solution jamais na show. Il faut toujours prendre le temps, raisonner pourquoi ça arrive comme ça. Pour nini komi boye pour nini boye. Na ebi belele ka bayo ki ka ndenge na loba ko finga. Boko makasi je na bison Karine. Boko mama mukolo boye. Ozolo ba makambo akande. Bisiko bolingi internet yango YouTube yango etikala ya ba mama mike. Internet etikala ya ba mama mike. Mama mukolo lokola nga menazo lobango. Mama mukolo. Po bino boloba ka mikolo boye bi pe mbula matute boloba ka mikolo. Mama mukolo boye azole kisatana na ole kisatante omoni musala no sala kaka ndenge na telemi wana zo ndenge kana telemi liboso ekran na wana na oloba batu bo futa mana Afrique batu bo futa mana Congo kaka ndenge na telemi wana zo loba kaka ndenge na oloba liboso na yo boye ba gens ya Congo température bazo futa ma fin du mois na Congo mutu na mutu azana modele na ya ko sala ya ko kende na front mutu nyoso azana modele na yo kende na front na Congo boye be eloko moko batu ba futa ma isusu te. Mais il faut pas vivre. Basi na bango babelaka, bana bango babelaka. Bango moko il faut bazo a transport ba kende musala. Siko to fandaka ba kende musala ba msupe ba kende ba cop. Siko biso soki to ke na front, biso tout to ke penza na front, to ke penza to bunda kaka Kabila longwa, to ke to bundi, to telemisi ba drapeau, na poto to komo bunda. Muto sala social a otabe. Omoni ke ba mbali basi ba lekibi no mayele. Botalaka histoire ya guerre ya première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale basi bakendaki na fronti basi batikala ko sala musalo bunu bo moni biso ba Congolais to sala lelo social ko pesa batu moral ko aider batu financièrement na ko aider bango na mbongo na nga poche tous les jours te parce que je l'ai fait plusieurs années
Dans une solution, na fongola site. Na engagé même, j'ai 5 personnes qui travailler dans Congo température. Ba futa maka soki bino botali. 5. Baza na basi na bana na ndako. Ba journaliste, ba caméraman, ba réalisateur, tous ces manches là. Ba futa maka na mbongo. Oh, comment ni kandenge otelemi wana? Ndenge ozo koma komate na ozo finga. Bande konanga na bazo futama. Donc, botika ko nyoko la batu ko loba n'importe quoi. Mutu na mutaza na mode na bundaka. Yo zo bunda peut-être OK yo marché au fingi au salibo nga peut-être mode na nga ko bunda yango yo. Ko sunga batu baza na Congo. O baza na muto ko sunga bango ti. Totinda ba mbongo basi omoni basi baza mayele ko le kabino mibali boye bango. Totinda ba mbongo. Soki biso so toke siko na front. Mutu siko kitakuna na Congo akendo tala situation za ndenge nini banani il faut bazala aider banani akouta wapi. So biso to bimisi bilongi na biso ndenge bino bo bimisa. Biso so siko toke na front toke obunda. Po bato bando kene na botala botanga ba histoire te Congolais tanga na mingi te. Soko lingio bomba Congolais mbongo bomba ngo na livre. Akofongola ngo jamais. Ngana tanga histoire ebele moni première guerre mondiale deuxième guerre mondiale. Depuis makambo ya guerre na biso ya Congo ebandi na tanga ba biloko ebele ya ba guerre. Mutu na mutu azana modele na bundaka. Mibali tu bakenda na front. Na mboko nga na fa na Allemagne. Na zongela ngo mikolo nyonso. Mibali bakenda na front basi batika la ko sala social. Siko bato bazozoka na front kuna. Nana oswanye bango soki biso tout toke na front. Na mibali na basi toke na front. Nana oswanye bango. Donc il faut bato moko batika la o bazo sala social. Ko s'occuper na bo batika. Po moni na Congo wana tozolo baka yo olio omona peza mutalobi yo olio lobela Congo. Olio lobela Congo, ozolo bela makambo ya futilité. Manque à faire. Mama mukolo manque à faire. Boya maboma. Yo kesi kanga peza na kibo moto na nga ona sala université na tanga na sala ka manque à faire pona solo la kanabino. Je sais que avec ça je peux gagner quelque chose et cette chose là ça peut aider les gens qui sont en Afrique. Na site on a fongo là j'ai 5 personnes. On a leisa bango na basi na bango na bana na bango. So ki monsieur zo le kaka ndenge ndeko na ngayo o ndenge ozawana ozo talango. Mbongo YouTube ateli biso mbongo muke na tinda kango mobimba na Congo e futi bato. Mutu na mutaza na modele na ya bundelaka. To bunda biso no so ndenge moko te. Chaque biso tolongoli to bimisi bilongi liboso boyebi mboka na biso. Tolongoli bimisi bilongi liboso to komo finga. Sikona na okende kota la situation kuna. Nana ko aider bato kuna. Bravo na ba sœur nanga ba congolaise et belé baza na Kinshasa bazo uta na poto bazo kende ko sala ba action na kin. Boy baka bato baza kuna baza na besoin kolia, baza na besoin kolata, baza na besoin ya oboye, baza na besoin ya boye, batu nyoso baza na Kinshasa. Musala ezala akuna isusu te mo. Oto soki oke musala mbongo ya salaire ezala akuna te. Ba komo dépend na biso batu ya poto. To pesa combien d'années? To si to pesi ebele tiko to moni faut to sala eloko moko to créer bango misala. Bazo sala ba émission kuna ekoti na YouTube. Mbongo ebimi na tindeli bango mbongo wana. Na za na besoin na ngote. Moi j'ai un mari qui me donne ce qui me donne tout. Mais na ko continuer ko pesa aka batu ya Congo te. Na ko continuer ko pesa aka batu ya Congo te. Il faut na créer. Et là, comme ça, au Congolais, il faut créer la créativité. Il faut créer quelque chose. Pour Mbongo et Sungabatukuna. Je vous informe aujourd'hui, j'ai créé la site là, Congo Température TV, pour aider Batubazan en Congo. Moi, je n'ai pas besoin de cet argent. Gana roula ka voiture à 100 000 euros na mboko. Mais na koki ko bimisaka mbongo tout le temps na ko se retrouver ngapé na ko na libulu na comment vivre na social. Alors pour éviter qu'on vive na social, j'ai ouvert c'est quoi cette chaîne? Bato na bana na bazo travailler butu moi ba rené abiri. Et puis ceux qui mbongo ebimi, ba futami. Ba futi banda ko na bango, ba futi salaire ezalaka na Congo te. Bolingi biso soto ke na franc. Nani sikwa ko kende ko ta la situation est na niveau nini kuna. Si tu as na Congo pour na ko aider, toza ba mama, toza na kere ba mama. Mama zala lokwa bino bana mibali te bokanga ka minoko na bino koloba mama mukolo boye manque à faire. O tala biloko zoloba, tozoloba po bo tala, le bo cliquer, bato wana bazana kishasa bazwi mbongo akolia.
So boye baka ngo te kona yebisa bino. Po bozo finga nga bele bokansi nini ngana a besoin mbonga YouTube soki 500 soki 600 dollars soki 1000 euros ebimaka wana pona sa na ngoni. Bilambanga na lata kutu eza ba prix wana te ya ba 500 ba 200. Pona ko aider batu baza na Congo. Allo? Tam super leki na wasala ke pa na ngai mozo finga ngai. Mama mukolo mama ni ba mama mikolo ba mama mikende bolingi basa na internet. Molingi mama mike basala na YouTube. Po batu no so baza ba mama mikolo bolingo sko ba mama mike basala na internet. Po bo sepela. Na ekolobela likambo nazo zongela ngo na wela likambo oyo etala maka ezali likambo ya Karine Mokonzi la baronne. Bolobi waze kwa asali mabe surtout bana matete. Waze kwa asali mabe pona nini azotika Karine il fallait fimbo ezuye yo moko boza mayele te boza maboma waze kwa za mayele. Yango penza bravo mon star. Olongoli obimisi na livre congolais moko tati ko salango surtout musicien tiko salango te aza mayele bon kasi waze kwa aza na avocate bokanisi waze kwa aza na avocate ava abima asala émission na eski a contactaki avocat na ete a contactaki avocat na ye bino nde boza bazoba Congolais bozaka na autocritique te ki omoni eloko banana ko raisonner pourquoi ça se passe comme ça pourquoi sali boy mutu nene lokola waze kwa tanga na poto abino bokomi lelo bino batu ya poto bino ne boyebi ebele batu ya bazana kisa bayeba elo te waze kwa raisonner ki avant sala eloko wana mama na bino nyoso ndenge boza wana nana zaki nano kalete ke olingi penza mutu olingi ye ke okomi webise na ba secret famille na yo toze belé to salango biso nyoso ke ozo bisa penza mobali na secret famille na yo ofandi ka boye muke omoni ozongi okendeki ba kayu to kenda na poto ozongi na ndaku boye mobali na zo bisa yo papa abino abengaki to petit frère no abengaki to mama no abengaki olobi bango pe ba lekisi bango peza basi bakanga nde na kisi boni boye fona tindela bango ka mongo obengela ngani mama raisonner sikoyo to papa raisonner sikoyo moi sinon to mobali no comment dirais-je a enregistré yo. Siko azu enregistrement on a atindeli yo mama na yo. C'est un problème. Le totika ko condamné. Siko bolingi basala Karine ngo nini. Pour ceux qui ont tali bien, ceux qui ont tali bas droit. Moi j'ai demandé à mon avocat ici en Allemagne à Hambourg. J'ai demandé à mon avocat. Je lui ai expliqué les problèmes. Je lui ai expliqué comment ça s'est passé. Parce que ezali communauté na biso to ki ko se golobate ke bino soka boko mika Karine bongo bozalo sala sous rien à faire. Oh, qui vous dit ça? Que on est là, on a rien à faire. Qui vous dit ça? Eza communauté na biso to ça na intérêt à kolobela eloko ezotalema po batu bazana Kinshasa fin du mois bazo apé salaire ba lia. Comme la fille elle a des succès donc il faut to lobela yé. De boko condamné ngate boko pekisanga na lobela ete na ko lobela Karine Mokonzi aza la baronne na bino. Pour ce que me doit loko Karine bino tout botalaka et puis fin du mois ba agent nanga Congo température bazu salaire. Yango na kobanda ko lobela ngo na nko makambo Karine Mokonzi. Na kobanda ko lobela ngo na nko. Pour yem to sala ba vie to sa nini? Yem to sala ba vie. Moi j'ai besoin de payer les gens hein. Je dois payer les gens fin du mois au Congo hein. Les gens qui travaillent. Et j'ai fait ça extrait. J'ai fait ça pour que ces gens-là soient payés chaque fin du mois. On appelle ça bango li pas tous les jours. On a l'accès bango kolo bambis. Bazo travail, bazo tourner kuna. Fin du mois, mbongo koti na YouTube ba futami. Yo penza ndenge ozawa no otonga famille na yote. Otonga papa na yote, otonga mama na yote. Omoni eloko komeli Karine Mokonzi. Eloko komeli Karine Mokonzi na biso ezali apesa confiance na mobile na ye azala ki kole na soi-disant mobile soi-disant copain apesa ki confiance ndenge biso basi to lingaka na mutema moko to zalaka to resistaka na debi mais soki olingi penzo mi pesi ami pesa ki pa mo mbale wana ayeba ite ke mo mbale wana azo piéger avocat na nga ayebisa ngani ezala na zonge pa avocat na nga na expliquer likambo ndenge ezalaki alobi omoni eloko wana ndenge ezalaki privé eza condamnable te. Okoki ko finga même président de la République, même papa na yo, ce que ozo solo na mutu na privé eza condamnable te. Waze kwa zali bomate, waze kwa za intellectuel eti.
consulta qui médecin, pardon, a consulta qui avocat na hier, va réagir comme ça. Moutouazan a faute dans tout ça là. C'est le messieurs oyo abimisi yango na public. Et puis avant abimisi yango ayoka ki yango mona eke eza mabe. Et puis a prometaki yango na internet bino so bobo sa na mbangu ba congolais. Alobaki Karine makambo yozo sala. Soki na lobi na bimisa ba audio na za nango. Kongo eko panzana. Bat no so ba okima yo. Aloba yango. Bino so pe boyebi yango me bokomo lo bakba condamner Karine. Elle parlait avec son mec. Elle parlait avec son disant copain. Elle était calée. C'est normal, biso sotoye biango. To finga ba famille na biso combien de fois na ba mibal na biso. Elle faisait confiance à cet homme. Et puis des deux, ezala ki voice te. Pour ceux qui waze quoi ko funda Karine, ba ko condamner Karine te pour Karine a sali voice te. Ceux qui sali voice o bengi mutu o tiki message zo finga. On est à voice. Azala ko solana mutu. Donc elle répondait aux questions posées. Elle se défendait par rapport aux questions au bazaki opposé ye. Bobo sanaka noki. Kaka même senti wana atiaka audio ya we ranson. Na yoki ke yo penso comme finga soki we ranson boy. Karine s'est défendue. Ayebi ke mobile na zo ka peut-être zoua. Et c'est pourquoi elle se défend de cette façon. Akolinga a ridiculiser akitisa mutu wana po mobile na ye a considérer yo bibiso soki komi kale na mutu mo boy. Oko mone su mobile mususu te. Como finga kutu na ba ex na yo bino so basi boye biango. Ndami bali boye biango ko finga ex na surtout bino mbali penza la somo. Okomo finga soki ozui mwasi asiko ko finga ex na yo penza. Mais siko soki baso na ba registra bino siko ba eko boa kango na internet. Somo. Karine azana mabena ngana olobela nga Karine te. Azana mabene mais tozolo ba effet o eleka ki déjà. Ce qui s'est passé, effet wana. Star Nabiso Félix Oise quoi a raisonné qui pensa comme un intellectuel. Mon avocat ici en Allemagne à Hambourg, il m'a dit que il a réfléchi comme un intellectuel. Il a vraiment réfléchi comme un vrai homme. Muto abimisi audio yende azana problème. Ce qui peut à quelque funda muto abimisi yango ezala ke loko privé yo komisi yango public. Donc c'est toi qu'on doit condamner. Congolais, pas ni boza ba raisonnement mke. Omoni Congolais ezala ka to lié lobi to lambi lelo to lié lelo punyo ceci lelo. Donc bo réagira ka au chaud. Viens ngai, yo pesa to za bana matete. Pourquoi que réagir ndenge wana? Karine penzo tiki Karine ndenge wana te. Donc bino bolingi siko ba boma Karine. Abando sola na mobile na nga penza na mbalo penza na zobeli. Abando sola mobile na privé. Ponga ye komelanga plusieurs fois. No ben nanga za mundelo mona peso ki famille nanga ba benga ki nazongi no bato bazolinga babo mangai o peza ki ndoki ye kuto komo kalmenga bosiko soki afilmanga tinde yango na Kishasa mbe na loba na mutu te na famille nanga pona loba ka penza makasi soki na kuti appel ba benga ki ngam tuna komi mwana msana bango boni boye ko boye na boye bona boye mabe eza mutu aranda ki yango public parce que elle répondait aux questions. Pona nini oya nini ya Star Nabiso we ranson apesa ki atia ki ba voice yango na place ya poser question. Donc c'est la même chose qui s'est passé avec Star Nabiso waze quoi. A poser qui question peut-être eloko moko boya zuwa. Parce que yo moi na Nabiso Star Nabiso lek Nabiso oya za Star Nabiso tokyo wanga na ngote. Aza Star Nabiso. Muta aza na Kishasa metala ka tentir na ye. Tala ka ndenge azali. Boza fier nete po ani. Nga tala kutu ba YouTube ba nini ba émission neno kota na mobile nanga na ba allemand ba camarade nanga ina ko se genete bazo tuneski azana Kishasa azana France na bi azana Kishasa. Elle répondait aux questions posées. Donc elle se défendait à partir des questions posées. Pourquoi tu raisonnes? Obi que depuis makambo e bandanga na fana nanga nyino. Mais comment on condamne toujours la fille là? Philosophe na bino nga na obando répondre bino na makambo obino bolo ponda ka show nga na répondre ngo après 2 jours 3 jours 4 jours une semaine
bando répondre bino. Parce que j'ai besoin du temps pour raisonner, pour voir nanaza na tort, nanaza na raison, nanana. Na ibo go finga nga bo finga na bino kaka. Mais nga bo finga nga bana na nga na Congo. Le bo finga bo comme ba commentaire. Ba René Abili bazo futa ma fin du mois. Ba ma boma. Mama mukolo. Oye bimbula nga po benga nga mama mukolo. Oye bo kamsanga. Oh mama mukolo. Mama mukolo akoti na buzoba. Bokota donc bino ndenge bozana bokota na ba YouTube ba tumtu bokota na ba YouTube ba allemand awa to ba français bota ndenge beze zo sala makambo na yango. Eza YouTube, eza période à YouTube, donc on doit utiliser, tout le monde est obligé ou il est capable ou il peut faire ce qu'il veut dans le YouTube. Boko peki sanga teke mama mukolo botanga polo ba naza mama mukolo oyebinga oza leki nanga po benga mama mukolo maboma na bino. Manque à faire. Qui te dit qu'il y a un manque à faire? Si on a pesé comme Mikumba, Misalo, on a la salle en Allemagne au Kima. Bon, comme ça, et ça YouTube, donc je suis là, et ça m'a manque à faire, je suis là. Na bando sala ba émission, et ça modèle nangai, yako bunda na Congo, yako aider batu na Congo, parce que bozo bunda kuna, Kabila pe azo kende nanu te, aza ne wana. Tozo ko kape ko bimisa ete. Siko soki biso tokene na fond, siko nani akoleisa banani kuna. Mutu mtoza na modele yako bunda. Yanga yako bunda yangoyo, batu balia na Congo, batu ba mema bana na classe na. Vous savez combien des enfants que moi j'envoie à l'école au Congo? Ça fait 3, 4, 5 ans. Na mbo nanga privé. Tina yeko zo décision ko fongola YouTube po ba mi futa ba o baza mikolo ba futa makana musala bazo sala. Bana na batambula ka butu mo ekoluka ba info pona bino. Et puis botie ba commentaire bozo finga. Vous ama boma. Karine Mokonzi asalaki eloko moka mabete. Asola ki na mobali na elle était calée. Elle a fait confiance à son homme. Et puis atinda ki babande ko solo là. Donc atindi voice te. Mon avocat m'a dit, ce qui est là qui voice, que avant de boabandi ko tinda voice azo finga star nabiso Félix Waze quoi, waneza lisumu. Avtindi na voice te, abande ko solo na mutu. Donc mutu il faut na no boyeba. Mutu ana posa ke question ni po a répondre bongo. Elle n'a pas fait voice la fille. Elle parlait avec son copain. Elle parlait avec soi-disant son copain. Donc, elle se défendait en répondant aux questions. Donc, elle répondait aux questions en se défendant. Ce que vous voyez que l'on a bâti Internet bien. Donc, elle a qui répond à la question Mokoboe. Elle ne voulait pas perdre son nom. Peut-être que est-ce que yo na waze qu'est-ce que bozala bona yo ki boza bona. Elle ne voulait pas perdre son nom, pardon. Donc elle était obligée de se défendre. Et puis c'était en privé. C'était même pas officialisé. C'était en privé. C'est lui qui a rendu ça public, c'est lui qui est condamné. Selon la loi, il y a un monde entier. Muto a mis en public. Ce qui sent, c'est nga kutu ko tanga ba kombo wana te. Po muto osambisa mwana mwasi ndenge wana na lingaka ete. Mwana mwasi penzo bando kote kave, siko okomo sambise bongwe pesa nga kanda. Po olia ye. Tina se. Sima okomo kote ba voice na yo okomo finga ye, pesa nga kanda na linga mbala bongo. Tenga kutu tanga komo na bango te. Donc la fille se défendait. Na boy nangate Karine zana ba mabena ye, c'est une fille a finga ka batu atanga pe comme na ba ngati comme na place atanga comme ba mututi. Aloba na ba Coco, aloba na ba Fanny, aloba soki oza Fanny te, oza tantine te. Comment ça peut te blesser? Kaka bato baza ba biro ya pembeni. Azoloba kaka yo. Au contraire, bato bazo ya koyebisa yo ke azoloba yo. Bango ne ba finga yo. Bango bazolo bake prez azo finga yo mais ya tangi ne tantine Fanny bon raison na rapide c'est que bango ne ba yebi ke yo ndoza tantine Fanny o pesa kasima bango ne ba o finga yo po ya tangi ne komba mututi ba biro soki ba manche vous m'énervez
Omoni ke soki muto akipaka ba kombo wa epesaka te wana mbele sila. On continue ba kombo wana soki bato bazolanda ngo te. Amona sikoyo bolanda kango. Amona sikoyo bosokipaka nango yango mona zozongela kango. Babiro bazolinga ba retirer ba musicien na biso ba star na biso mwa mbongo. Abengi yo koko atangi kombo akoko. Bino bobenga nga mama mukolo bato bolanda nga. Est-ce que na funda bino? Na funda bino? Mama mukolo boyebi mbula nanga. So bomoni kutu baya nanga bo kamwa. Boyebi mbula nanga. Tamu tupe mutawo bengo mama mukolo yaza mukolo na yo. Me alobi ka mama mukolo. Po azolinga ka finga yo a ridiculiser yo. On se connaît pas mes amis. Tous soyons quand même sérieux. Oyoki kutota e video yango otali yango tatuka tina suka te me bandi ofinga mutu. Manque à faire. Yo soki ba peso bilo nga sa na poto. Olela ozonga en Afrique. Ba bela zonga na ngai. Moi je travaille. J'ai un blanc à la maison qui ne dort pas, il travaille. Moussa le bandana 7h et Céline à 19h. Donc de 7h à 7h. Entreprise privée. Nous sakana. Nazana manque à faire. Dès que je rentre au boulot, na yaka na sali ba vidéo pour bana nanga bazana Congo, ba René Abiri, ba Jordan, ba Shadrach, ba foot à ma fin du mois. J'ai 5 personnes qui travaillent sur cette chaîne. 5. Je dois les payer. Et na créa qui pêche no pona bango. Quand ndenge bo tala ndenge wana bande ko nanga bango mbongo ekoti na YouTube ba foot à mi fin du mois. Tout peut ça nanga ba information bolingi ni. Mama mukolo siko bolingi bana mike ba pesa bino information. Do YouTube ngo botia ngo ya bana mike. Ma boma na bino. Donc, je vais vous informer quelque chose. Félix Wazekwa, notre star, notre méga star, a sali RRT. A consulta qui médecin, a consulta qui pardon, pourquoi le médecin tout le temps. A consulta qui avocat naie, a zoa qui c'est quelqu'un qui raisonne beaucoup, qui fait autocritique. Donc, d'un abandon de Sabino, Zali, Karine a publié qui est loko wanati. Et puis, Ezala qui voice, T. Ezala qui bazo dialogue na mutunaye. Ye moko alobi ango sentia on a soi-disant copain naye. Loba ango alobi, so ki basolo li muke ezala kaba 15 minutes par jour. Sikoyo, to chaka 15 minutes wana. Voice wana boyoki wana, bacheli bino wana. Est-ce que ça 15 minutes? C'est qu'il y avait des questions. La fille devrait se défendre. Et puis elle savait bien que c'était en privé avec son homme. Et ça que l'autre public te. To finga ba papa na biso bino nyo sunenge boza bozo kanga boyebi bo finga ba papa na bino, bo finga ba mama na bino na mibali na bino. Famille openze zangi kindokite, bazo lukanga na makambo, naza fatigué, bona biso tout lo bakango. Siko mobali no to moi sino enregistrer atindela ba parano na Kishasa. Ba osoyi sakayo te. Le boti ko condamner moi na moi wana. Faut ezali ya mutu a rendre ango public. Karina okeko zala condamner soki ezalaki voice. Kaka ye moko atia bandi ko finga. Elle dialoguait avec quelqu'un au téléphone. Abando solana mutu na téléphone. Et puis mutu ango nani. Son homme. Oh ya bando pe sa confiance. Biso basi to pe sa confiance vite. Vite pensate donc kembi na debi ozo boya na boy na ngatu. Le oye kondima mutu. Bo coucher na mbala moko pe sa confiance. Toutes les femmes du monde. Pasa la kango. Obesi confiance na mobile na yo. Sikoyo obandiko azotu no makambo. Yo mutu na mutu boy. Po kitisa mutu wana po opesa ye valeur po alongola makanisi wana peut-être azo canceler na mutu wana. Okoye biseka babiloko. Ba fausseté. Nous tous on a fait ça. Kaka po garder mutu na yo si tu l'aimes. O lingate ke o pesa mutu wana mususu valeur. Même ka ex na yo bisa wana bande kutukoyeba ça les locoté e boy na boy tozala bongo. Elle a fait ça en privé avec son homme qu'elle faisait confiance. Comment vous vous êtes en train de les condamner? Au moins par exemple abimi nga mwana matete. En tout cas to boy vient na biso fimbo wana ezuyo fimbo ezu Félix Wazekwa te. Il a bien raisonné parce que c'est quelqu'un qui a la tête. Il a raisonné, il a bien raisonné.
Il a à réfléchir. C'est quelqu'un intelligent. Bolinga qui a réagi le konabino à chocho, à yembala moko a comme loba. Il a pris son temps. Nga siko philosophe na bino na yeko expliquer bino. Botiko loba ka biso bana matete, biso o mo pesa mutu. O nazo kende bo nazo kende nganda. Bona boye atelemi pe azoloba fimbo o boni boyko. Fimbo oyembela biso ebeti ete, il est intelligent. Il est vraiment intelligent, il a raisonné comme un responsable. C'est lui qui a rendu ça public, yende faut pas condamner. Ceux qui ba acquis, ceux qui boké na parquet, na bato na mi balé. Karine na soi-disant copain na ye wana ngotanga kombo na eti. Boké na bango mi balé na parquet, ba ko condamner des copains na ye. Moi j'ai demandé à mon avocat allemand et je lui ai raconté, je lui ai relaté l'histoire. Il m'a dit c'est lui qui a mis ça public. C'est lui qui doit être condamné. Et puis, si c'était un voice, on allait dire qu'un voice, il y a tiango public. C'était même pas un voice. Bazala ki ko converser, bazala ki ko loba. Makambo ya bolingweleka ki na kati wana bazo loba ti ya komi na sujet peut-être selon parti on a bati wana tema bino bo réfléchira kate, bo raisonna kate, bo agisaka chaud. Soki otali oyoki eloko wana. Donc, ezali parti à morceau, on dirait moi zou à moko ezala ina kati entre les deux. On dirait bando sala moi zou à moko boisiko moi si a pesi version wana po batika ina kimia. Mais congolais bo raisonna bongote. Kambala moko. Olia condamné Karine. Bo sala ngona ba tribunal, bato ba mi benga ka batanga na ba efasiki banini. Vous n'avez même pas le temps de raisonner sur ça. Vous n'avez même pas le temps de faire autocritique. C'est ma pour Karine, Azali va battre, donc il faut battre, il faut akoufa. Et là, comme Soubolo, Bakio Karine, comment il s'appelle? Fali, Star Nabiso Fali, Poupa, que je respecte beaucoup, mes respects, ma star, pardon, respect Nayo, Star Nabiso. O apesi lettre. Ce qui peut tali bien lettre wana tam soupe za fali muto komi angote. Kaka ba bureau wana bazoluka mwa mbongo ba paresse balingi ko sala te. Po ba bibise mbongo po ba sala loko to sala mwa eloko moko boye. Est-ce que Karine atanga kombo ya fali? Obi soki bo sundola na makamone alo baka ba tantine fani wana mbela tika ngo kala. Bino bo pesa ngo impact na bo pesa ngo impact po bozo landelango. To sala kabwe, to sala boy, to comme lettre. Ce qui peut tali bien, au moins ndenge na mona fali c'est quelqu'un qui raisonne beaucoup. C'est un philosophe comme moi. Nandimite ke yemuto po bosser à modèle nandimite ke ba fitilité na kokota na kati. Parce que si c'était lui, à réagir à réagir même pas. Donc c'était même pas lui. Et ça ba bureau na ba tu anzala, ba linga musala teka derrière ba star. Bango ba tu ba komaki lettre wana. Si c'était lui, il allait maintenant réagir. Il allait réagir depuis longtemps. Les trois c'est qui troisième semaine, on qui quatrième. Alors, ban le côté où ça va makambonaye. Où ça va makambonaye à world. Kaka boba tike na kisa balinga misala te wana.